Joe Biden asakoli bukelami bwa limpinga moko likotala kaka mambima ekolo Chine na Pentagon to ministère ya défense na États-Unis. Pona ye Chine nde monguna ya yambo na mayematali mayele, Joe Biden asingi ngambo iso ba démocrate pe ba républicain kopesa ye maboko. Secrétaire d'État ya sika ya Amerika alaki koyikisa makasi na Afrika na boyokani ya komatisa kimia pe bokingi kopesa eyano na mundenge ya mbongo na ya klima pe mombongo. Anthony Blinken na pesi longonya na président Félix Tshisekedi na kozwa bokambi ya Union africaine. Bademokrate baye bazali na mokumba ya kofunda Donald Trump balobi yende atindaki bato kosala yoma le 6 janvier na Capitole. Lelo nde mokolo ya misato ya impeachment yango kasi basambeli ba Trump baboyi akindi na Sénat. Tsunami ya moke esalamaki na sud ya mbu Pacifique sima na mabele koningana lobi. Makasi ya koningana yango ezalaki 7,7 na etando ya 415 km.